Bonjour, mbote mingi na bien surtout ba bolinga ka maman Eliane Net. Na pesi ba mbote, j'espère que vous allez bien. Et pour ma vie puis balisienne de mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amazo ba teleki mezali et vous de votre côté, c'est comment j'espère que vous allez bien. Merci mingi na bien surtout ba bolinga maman Eliane Net. Obo se plaira maman Eliane Net, obo traba émission ya maman Eliane Net, obo partagera ba émission, obo boye makaba émission na bien merci. Et to sur la moi muke ngai na bino. Ninge to mesana ko solo la main motema pe eza na mawa mingi parce que c'est vrai nzamba sala bomo ya sala pe liwa mais liwa to sepelaka nango soki muto sa koli combien na ba peut-être ba 80 ans kuna pour le but gloire à Dieu en tout cas muto bonga za solo ko azala mokilité mais okende trop jeune ça fait toujours mal. Je présente toujours ma condoléance dans la famille à moi, na biso tiki biso Rafine Ntumba tiki bana misato et moto ya pas ces aki tiki na mwana oza bébé il y a moins de 2 ans ça fait trop mal de wezanzela ya biso nyoso bon to ko bako nini zaka mukolo nzamba linga keke nyango akei on présenter ma condoléance là ki bande ko mususu o basala rapé ba émission ba lobiete bazo sala ba cotisation pour na ko aider ko sunga lokola jeune sœur na biso mwana biso oyo atiki biso avant na Belgique azoki na mikanda te bino mobi ke vie à poto sans papier za facilité azaki na mukanda te ko azaki na mukanda te na ninge peli we ekutie balobi ke tango aboka kimuna ninge to mesana ko boka bangunda déclarer ki azana mutu te eza pe ya solo parce que balobi ki aza pe na mutu na poto te de kwa makila na poto azana ete. Alors, bandeko bazo sala cotisation, ou azana posa tout sami azana pasi na motema, ou akoki ko cotiser pour na ndeko na biso Rafine Ntumba a hésité te ata na bato o bazo ko sala cotisation, après sa cotisation daye et ko zapeka malamu poto sunga na to ba congolais te, to ba congolais to remonter à malamu, ba congolais to lingana ka alors tango likambo ekoyibo communauté tango ezana posa loko to ko ka sungana. Sikoyo na ko sola mukie na vraiment la makasi mingi pena osala ba émission tene na zaboye na koloba muke boye eza ndeko moko atala ki émission na sala ki o bandeko bazolo banate ya na leki ba olo banate 12 ans ba banate bana tata moko mama moko bazolo banate babi matanga esengisaka bato soyo muta kufi na kati ya libota tata bolo bato na matanga esengisaka mais bango na matanga ya mama na bango esengisaki bango te. Maman la bango kufa ki bazo le la maman mais matin 500 bango te le bazaka ka binemi bande ko bazaka bon moye alors bazana ndeko moko abenga po ebisanga maman nitu likambo lobi ya ennemi oyo libota moko bande ko baolo banate batu bazo ka ennemi à la légèreté poto ebomi ba famille belé bande ko belé na poto mabota mingi kabwani na poto bato bazaki bien Afrique kibonde ko zaki bien Afrique meta bakomi poto mingi bokabone uta kaka na nzela ya bato mususu mona kaka camarade mo akoteki na kati ya bango aeko kabola mutu mo akoteki na kati na bango aeko kabola esprit ya division molimo ya division molimo bokaboli okabola bato mingi bazana molimo wana mama na lobi mama Eliane eko ebisa yoke yana ndeko moko kufa na Suisse baya ko retrouver ebemenae après une semaine akufa déjà azalaki motema pe makasi moto yo azake alinga koyoka mutu te na kata libota ninge bazalaki abi azana Suisse bande komi bale na Suisse bande komi bale na Allemagne le kola tamola na bandako bande kona bande ko vanda makambo azo sala ya mabe soko solo na yeke loko boza bien te tika ko sala boza malamu te il faut silika alongwa akende kote mususu akepande ko mususu so avende pande ko wana ekende kona meko reprocher likam abia boya reproche na vie azo linga ba reprocher te alingite ba reprocher ye ayiko be banana
ndeko na mwasi babebani pourquoi parce que alingaki mobali moko azalaki homme marié tant alingi homme marié wana azovanda pa ya na ye ya na bisa bi leki nanga na poto deuxième bureau azala te mamba deuxième bureau ezaka na Kinshasa est-ce que ba mibali ya mbongo bazalaka so azana mbongo na ebele azana posa kosakana na mbongo akokama to sani na kotondisa basi Kinshasa mobima alika koto mwasi soko mo déjà mwasi aliboso na kati ya ndako ya mibali ya kolinga alingi mobali te po alingi na bolingo penza atali intérêt bi asika na mwasi na ndako yeko linganga c'est que mbongo ezali okomona pa azupe na 3e bureau azupe na 4e bon so rezaka bolingo ya bolingo te eza matériel bana na matériel mais mibali yango bazaba naïf yango na mibali bazaka mwasi na linga mais soko tali bien oza déjà na mwasi na ndako oza na bana oyo ki kolinga libanda wana alingio te po alingio makasi alingi nde oyo yo oza nango alobi leki na yaki kolinga mobali azaki marié yaya ebisa bi aleki na ngai tika makambo oyo kolinga mobali ya bato oyo asa bala za mwasi baza kutoteke yaka to vanda po mabali ana ndenge ebele mabala komona mutu musu baza mwasi na mobali mobali nanga totala mobali nanga mais babala na te bana système yaka to vanda wana kamala babala mozaka léger mabala mususu ezaka bato baza divorcé na munoko baza divorcé mais na papier ba divorce na noté wana pe andenge mususu soki kolinga mobali aza divorcé na munoko na papier aza divorcé te aza pe ka mobali na yo te parce que aza libre te il faut à divorcer à comme libre pour yo comme mwasi na ye légitime mais tant que na papier aza divorcé te ko compter na ye makasi te mobali o bala légalement en bonne et due forme soko aye kolinga yo yeba kozaka passe-temps na ye po aboya mwasi na ye azwa yo a remplacer na kiti wana a remplacer na ngwende wana eza facilité mobali akena mi ko sakana et tirette ko fungola partout de gauche à droite mana bolingo o ya lingaka kote musake na boka miliki na ye to ba mai na ye pona Alexa mibali basalama ndengwana basalama bongo ata zandenge ni atozo takata ndeni akoke na ye libanda mutango ake libanda conscience zo bakina sana engagement na mwasi na bana na ndako au moins la pas zo biso makango il faut battre mwasi na mafa ye baté so mwasi na meka ko yeba ngo c'est fini na boyo so kaka mwasi na yebi esili na boyo vous comprenez ngai naza msala ngai ya chambre fat batu ba obenga non, on va rappeler après. Il y a un peu de qui n'a pas qui n'a pas de kolinga mobile libala ngai esimbate. Olingi o marié esimbate na ligite. Na kokokate na kati ya ndako boye. Malgré na zana ngana mobile te mais yo na mobile ya bala. Ngana na mobile te oui. Mais nazo c'est la mobile ko zala ya ngamoko ona ko banda kolala naye na lamuka naye. Maintenant so mobali mona zela kana tra ba bo fandi na ye 22 euros na zongi pa nanga 21 euros te na zongi po na biso ki madame ke na musala butu wa ota la montre pour bébé moi c'est pour na contrôle la mobali saka na te moi c'est pour ko contrôler mobali par rapport à moi ça qui chasse yaya lobi ata na zana mobali te mais yo na mobali ya batu ngai anda kuna ngate mobali wana marié alongoli mwana mwasi n'est pas grande sœur na ye azuli ependako mwasi bandi ko vana na ndako tanga bandi ko vana na ndako akata contact na famille mobimba aboya libota mobimba alobisa sou mutu te na famille pourquoi parce que tanga zo pesa rapport que yaya zo linga te nga zo mobali na nga bandi ko bi yaya zo boya pour mobali oyo zui aza mobali aza marié. Oh bon, on s'est marié. Aza na heureux te. Aye puis aza heureux te na mwasi na ye. Mwasi na ye ninga aza wana. Mwasi moko mabe. Ayo kana kutu na bande connecté. Mobali nyo so ko biso ke mwasi ayo kana bande connecté. Akoloba parce que na façon tango linga libanda, il faut alza na ba argument mo bopo attirer yo vers ye. Bino boso mona ba semeki ba yo kana na mokilio. Ba semeki ba ko na mardi,
mercredi baswani, bayokani vendredi, samedi babebani, bayokani dimanche. C'est la loi. Ezande wana depuis la nuit des temps qui s'aimait que Zarabongo. S'aimait que Zarabongo. Bosoni na bino lundi, jeudi boyokani, bobongisi. S'aimait qui na s'aimait que Zarakita kita benda singa mata zonga, c'est comme ça. Yé le quoi mon bal appelle c'est argument que moi c'est nangai, alors à rater na bandeko. Bino bosi bo mona mon bal a boyi moi si vous voyez rater na bandeko. Azala rater, au poisson rater. Moi c'est mon bal babo na pona makambo ya bango mi balé. Mais ata bandeko balingi moi c'était. Ata ndenge nini mon bal a kobo ya moi c'était pona bandeko balobi ko vanda ko préférer vanda na moi sinaye. Mon bal a boya ka moi si soki ye moko baye. Na boyaka ndeko na biso oya mwasi azobisa bino lisolo ki azaki na Suisse aboya famille mobimba alobisa so bandeko te po baboye po azu mobali aza marié mobali azwele ndako azwele chambre komi kovanda bazovivre na mobali bandeko mibale na Suisse bandeko mibale na Allemagne avandaka na bandeko bazwele aboya asolisaka su mutu moko te na libota aboya kosolisa ali faut que ça motote pour ba pekisa ki en marié ayebisi ya ne po yo za na mobali te yo zela ta en marié na linga osoko ko boya lobi ba linga na linga te nazo zela ka mpona ozo yanga mo en marié je ne veux pas ngona ozo yanga moko oui mais marié na boyi moi na ose impoli respect na mikolo te abanga ta ya na ete ya ene ya mukolo le né de la famille on ça le kola maman na bango abo respecter akena ye ninga bande ko vande pa na ye wana ba malade koti na nzoto azobela famille pe ba yebite mutu pe ayebite pona nini motema moko makasi amoni na azana orgueil lokola beba na famille abeba na famille pona mobali po ba pekise en marié que en marié za bien te oza jeune zo mobali ayo moko mobali asa bala okena yo wapi mobali alibala aza ya bato akozoye bwa kotika yo conseil ba pesa ki ye aboye ki koloka conseil wana a préférer ki a garder en marié na ye en marié na ye lokola zola ki esika abandi ko vanda ya moni bisengo ke nazana mobali bazo vivre na en marié na ye maintenant on abela ki aboye ko sala marche arrière aboye ko benga bandeko na ye aboye ko benga famille pona ko bisa bango ke naza awa santé za bien te nazo bela aboyi na motema moko aboyi akanyi motema azo aseke na kobika nzoka maladie ne sote bikisa raté muto ko bela nzamba sali ngolu pe obiki parce que traitement muto mplata zo pe so traitement il faut qu'on associe ngona prière pour kisi ezaka muto mukili mutasali mais nzambe nda pesi muto mukili ma yele po asala kisi pour traiter nzoto ya muto mais attention mais la kisi il faut associer kana prière nzambe sunganga sali sanga Gazo mona raki nena beli boy na kobika akangi motema biso na poto ndenge zalaka ndenge ndeko offre Rafini Tumba tiki biso na hôpital ceux qui moto koti na hôpital quel que soit problème maladie ko oza nango ba médecin ba tunaka toujours ba pesa ka yo papier ko remplir en cas de problème personne à contacter bravo félicitations à Rafini Tumba. Parce que après ce qui combo ya vient na moko bazala ki na ye o bande ko yokana na ye bien a cheki numéro na ya téléphone ya wana tango liwe kutaki ye ba benga ki kaka vient na ye wana ba pesi sango ya liwa mutu moko aza awa tiki biso mais to kuti numéro na yo na dossier médical oza nani par rapport na ye tala ndeko atiki biso félicitations pour ce pasala ki ndenge wana te communauté to ngaki to yeba te tonga ki toyeba te ke moko ya biso atiki biso tonga toyeba ngo te sikoyo ndeko wana on a zebisa bino na Suisse personne a contacté ye acheki kombo mobali ya bato wana o abandeki ko vivre na ye ndezeki personne a contacté en cas de problème liwa ekutaka mutu partout. À chaque personne à contacter parce que à côté déjà hôpital Abima. Il y a une personne à contacter à chaque fois hôpital na kotaka Abimaka. Mais maladie est ko salaye
nakati ya ndako. Donc maladi wana ceci razaka que même force ya kozwa téléphone ko contacter ko benga mutu azaki mo nakati ya ndako liwa ekuti nakati ya ndako liwa ememiye na tango malili solo ezaka penza makasi te. Et puis mutu oyo webi na poto mutu na mutu azaka na ndako na ye, mais il faut que ozata na voisin moko pesa na rambote. Comment ça va? Voisin moko o kozaka na numéro na téléphone, ye pas zaka na numéro so omona ta 3 jours bengi bo pesa ni mbote, c'est important. Et ça vraiment important. Tezaki na tango hiver. Ndeko wana akufi na kati ya ndako mutu ayebi te. Ye mobali ya bato oyo esali pe soki molimo ne kangaki ye mobali oyo mikolo ngo pe aza pe ko benga ete baza pe ko benga na te. Nzoka mutu na kati ya ndako akutana kina liwa akufa ki deja. Après 3 jours ba voisin ba zuma ke pa na yezo funga mate. C'est vrai que la temps malili biso so to ka ba voler ko kamba porte ka mambe bazo mona mouvement mon côté. Voisin mon konde aye ko sa nini aye ko toquer koko aye ko sonner po biso za ko côté to na ba sonnette sonnerie a sonner ngringre et le côté ngringre et le côté ndeka moteme betaka moteme beteka moi suspect abi aki pas voisin muso mo panza abi, mais est-ce que voisin wana na meki ko sonner pas na ye et le côté abi ngai pe des jours ngo na bimi libanda te na chepekate pona mona to na mona ete na suspect wana kaka azuka réflexe bengaka mila ke non ndako moko eza awa mikolo tozomona mutu yango libanda te azobima libanda te ndenge mbila yaka mbila ye kofungola ndako bafungola ndako boye bakuti mutu alala na se. D'après l'enquête na bango batali ke elle est décédée il y avait de cela 3 jours depuis akufaki. Le col a contact na famille te ba contacter nani kaka ye papa wana a komi ko benga na téléphone na ikanga parce que 3 jours téléphone est déchargé. Téléphone ezaki déchargé. Azo yati téléphone déchargé. Nenga mundela lukaka trace ba ko mona ka numéro téléphone na papa wana. Numéro téléphone na papa na nde ba ko mona. Ba ko contacter ye. Ba ko ebisa ye. Ke yaka nanu awa toza na mutu moko awa yaka nanu kotala soki eza mutu osoko yebi ye koya ye ko makambo commissariat ozana ni par rapport na ye o naza mutu toyebani wana ki petite amie longwe po aza marié. Moi, la police connaît kaza copine nga ezate pourquoi aza marié. Oh, connaissance quand est aux alakaka africain connaissance. To bego pote biso ki connaissance na yo oyo aza les sociétés. Connaissance à tika ki biso. Donc le temps biso to zoyo na ninga tamatika ki biso na ninga osaba enquête 1 semaine déjà. Sikoyo yende ko mobali oyo zo sikoyo force ya kobenga bakolo mwana ti po ayebisa bango sikoyo ke mwana na bino kufa zo sikoyo courage ya kobenga oyebisa bango azangi ndenge ya kobenga bakolo mwana ndenge ya kobenga grande sœur epa ya bimisaki ye azweli ndako pourquoi ya boyaki que on marié non ya tete moi ça lingi moi si azanga ki moyen ya kobenga atindi mutu abenga informé grande sœur ya de quoi na moi si on a bien qu'on informé yo kende kona yo ça fait 1 semaine de pas kufa bon 1 semaine de quoi kufa na ndenge nini onga ipe na yebi nga kufelite muta yebi singa ezali mobali intel muta pesinga numéro na yo
Dites-vous que na esika ke na ko vendre ko banda solisa bandeko na été ba yeba ki même pas adresse na ye. Même place bandeko ko vendre ko boya ki famille. Même adresse mutu yeba ki eska zo vendre zate. Loko banda ko benga bango te baza ko sola te mutu yeba ki adresse na. Za ki tena melata mama ye. Bolimbisa ngai. Mai pi basina ngo bolimbisi. Les grandes sœurs ont courage avec on marié. Quand on a expliqué moi na biso akufi ndenge nini. Ndebe explication ni sobokinga na PC oyo. Ba umela ki 3 jours ba benga na kité. Na ndenge kaka ba ko benga na police pour bomona ki numéro na ya téléphone. Numéro asuka asolola kana ngo yango wana. Téléphone kangamaki. Mobile on a bandé ko zo cité. L'état policier basa la malinga ça ba fungula téléphone. Yon ba benga ki mona mbala pesa explication avant naka wapi donc mobile on a komi ko lekisa bango sika wapi mwana na bango abande ko fanda pa ya chakie otala makambo so bato ko na vie oza marié oza na mwasi na ndako oza na bana na ndako okiko oza mwana ya bato olungule na maboko bande kone ba pekisi ba bité mobali oyo te aza ya bato ye lokwa deja salaki likemba ezaki akotela makasi likembe bungisaki esepelisaki ye abiguna nga penza yango aboyi koyokela mikolo munoko mukolo elumba asoro meloba makambo malamu eloko ba jeune babosanaka abi mama Eliane to perda leki na biso ndenge wana to perda ye ndenge wana to yebaka place avant d'arrêter likolo on marié mobali ya libala esalaki ke mwasi na yeba basalaki partout les moyens mwasi na yeba ke ndenge oza okufeli mbanda na yo akufi okufeli mbanda na yo akufi. Ay mama Eliane soki ezaki tango toza na ba TikTok oyo bachaka bato boye na boye ne mwana biso wana pe bangaki batie na TikTok. Heureusement mama ba TikTok oyo ezalaki te so mama ba TikTok oyo ezala ne mwana biso na kota ba miniature de on marié wana pa bima na poisa mais chance mama ba TikTok oyo ezalaki nanu te ndenge komi boye lelo TikTok e banda kala ezalaka. Mais ba congolais ba kota ngoma makasi mais ba congolais tant ba kota na TikTok et comme TikTok ezali monde moko ya ba compte à rendre na TikTok vie privée zalati eza place ba compte à rendre TikTok place ba tokenda ko rendre ba compte na bango sika ba tokenda ko régler ba problème ezalani na TikTok abi soki ezalaki de moi so kota ba miniature heureusement que ba TikTok ezalaki te. Yango na ngaki na lo baki bandeko oyo bazala miki ngana vana kwa nga ba congolais ba mabe congolais mutu mabe koza na congolais boete ko vivre boete nga boete mama papa e bembe pe ezaka na posa balelango mutata kufiko so bazolela ye eza peka abia moki batu ba regretter nga na ki siko rafini tumba soki numéro na ye et ceux qui appellent ce qui numéro un de comme bali wana te boyoki ndenge hôpital lobaki ke ceux qui azana mutu te ceux qui mutu azate fausse commune photo yebaka kovanda na bato songi osilaka te ekozala kaka mais il faut koyeba kovanda na bato il faut koyeba kovanda na kati ya famille na wana lipota na yo bana papa bana mama kulutu bana mama leki bana tata mosi bana noko yango nde sali famille faut koyeba ko vivre na kati ya libota baninga oyo tanga na bango il faut koyeba ko entretenir ba relation malamu baninga okoli na bango na quartier il faut ko entretenir ba relation malamu baninga okuta na bona banzela misala faut ko entretenir ba relation malamu c'est important muto vanda kaye moko te solitude gute bomaka muto vanda kaye moko te mutu pe aboya rabatu nyoso to na mokili te po mutu malamu na mokili azate biso nyonso tozosala malamu tozosala baeffort tozala bato malamu toza baparfait te mais tosalaka mwa baeffort
tu vas vivre na baninga, c'est important. Ba on marié bino nde bokenda koluka ba célibataire oza mwasi na ndako oza na bana yondo ki koluka ntango oza mwasi moko boye fi moko boye na libanda botingami ni bino mibale bolingo koti makasi mais muta saka premier après ça toujours mobali baso bakwesaka pe mibali bazali mais na 100% 80% ba on marié nde bakenda koluka libanda 20% nde bakakwesa mibali tala siko eloko aboyi moi mwasi ya boya famille pona on marié au lieu pour vivre na on marié en haut pour vivre ka courte joie je moi poussé au coup farato kufi OK on marié tu toujours continuer vivre na mwasi na bana mais ce que suppose que na mobali ya yo moko pas sur ezo ki na butu mobali azali azoma ke mwasi nanga azobela na benga pompier makambo le kana mokilika ke te aka biso mibalo bosi bobala botike na kolekisela bana baninga tango ozi mwana ya bato ozo lekisela tango pamba poko longola mwasi no anda kote po chai so likbala mo ekabwani ya baki mwasi aboyi ke na lingi na ngali susu te mobali aboya kate mobali ngava aza patata basi 5 mwasi ndaboya ka mobali so mwasi amonte labo c'est bon ça suffit abeti bon amseke na boyi yo mwasi ndaboya ka ozo ko détruire ba vie ya bato trop ba on marié. Ceux qui ont marié ont ceux qui m'ont abattu. Tant que celui-là n'est pas la beauté. Ozo benga mutu 3 jours ozo été téléphone les a éteint. Mais pour nous le bimito qui nous coloque place à rapport à la copine d'ailleurs. Wana mikora bolingo za makasi na mosi na ndako. Tu t'es pas donné la peine et okende kotala ye, okende koluka ye. Po bolingo za pa ya mama abana. Ovandi police mtoza ko benga yoke. Tala toza na likambo a boy. Po azu numéro na téléphone. Ete ape biso ba etoza na bomo. Makambo ezoleka. Oyo lomoli mutu na mokili. To esali mutu boy. Po mutu so asa kofi. Ezaki histoire na e servir na obatikali na mokili. Likambo se ekweli mutu bi ekweli mutu ko pe komelanga. Munda aloba ça n'arrive pas qu'aux autres. Ezaka poto za maile to te ya makaka. Po na yoto suki wana. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzamba kabisa kumna nzamba nimeshaiba na betu boss. Bonne journée na bino, bye bye.